MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Certainement vous allez très bien mener au Babolingo. Des fois, on a une image bien et on a déjà filtré donc. Place nasali, connexion exaltée, filtre exalté. On a obligé de faire un mot. De soit mon image, moins dengue ou bien longue, on a bien en tout cas, comprendre au fin à te. Pour ne pas nous avoir cassé au fin. Et dossier Jean Bosco Kanko. Nabi que monsieur Zosalema osakana te ke zongi maman le beza vous m'ébélé mais bon tout le bas autokoloba na sala ki émission asuka na sala la ibino awa ezaki par rapport à mabala tato bala et on nous apprend que libala o ekufi oyo parce que toyo qui paraîtrait ba zongi simbongo libala ba si ba zongi saki mbongo ya libala les mois passés mais à ça live pour dire que Sandra moi sinaye et tant monde qui m'a chauffé parce que live à ça qui samedi o azaki na kinda zozo en Belgique alobaki mama ya banana OK alobaki moi sinaye te déplace bat mona qui no dossier que ba carbone ya solo. Maintenant, on m'a chauffé. Je crois 20h au live, moi on disait que sans dans un mois sinaye, et ma carbonité a zappé l'intention de divorcer, a toujours dans la kunaye, machin. Now au live quelques jours passés, n'a pas bino que o ezali troisième libala, o ekufi oyo. Pardon deuxième. Mais là on nous apprend que ça deuxième té et ça troisième libala. Mariage topé libala et liboso Jean Bosco bala na Suisse. Yami Balende Hélène Mboui ouais il y a Suisse n'a habité sur Azajane Mboui n'a habité parce que yé Mboui kaka donc tous c'est là-bas ba perception ba détail bon toya ko panzanteke ouais Suisse comme les aginani so ba bota toté et puis parce que j'aurais appris qu'à dans la moi na mokolo il y a garçon maman abenganga mutali boso dimanche abisenga azana mwana mobali ya mwa mukolo auta poster récemment photo mwana osope na Dubaï ilo mwa bongo et oya Suisse to ebite so passage à Mboui todo c'est la tinela biso ba détail ya combo na complet so ba bote toté et puis ma moni neleka oyo ya Amsterdam na Hollande Hélène Mboui oyo abala ipona mukanda. Moi ça il a cancellé mon candidat parce que à mon avis que non m'avoanga et na bisa ibinota na sala émission na mona kota na ba détails za kité ba mambo ya mike za moi ebele parce que même na libala on il paraîtrait bitumbe bimagi yé mobala zokaki donc c'est bizarre c'est compliqué kokabona na bango bandeko mbila mutu aya kokabola bango bandeko Jean Bosco lukutu abeta mwana batu nkuba talaka metiola do baby sera display ça fait la en fait et là on a eli awa la vidéo oyo na ngana mega ko éclaircir opinion parce que kambo mwana ya autiste zolo ba mingi et tobi que ça appelle héréditaire et ils ont mwana autiste zolo bama ba msuba lobiki non mélanger té hein. Par rapport il y a de Ronabiso Sandra je viendrai na mega solo là par rapport à bamambo bazolo ba pona tina nae soit disant avec des preuves et tout ça tout mega ko expliquer et parce que bamsuba lobi que non cause ezaye bon côté on a na kangi parenthèse na oyasima mais moi je crois tata o Jean Bosco azali cause ya liboso parce que ba hypothèse ça moi ebele sur le cambo autisme on a il y a liboso ça na yemo Jean Bosco az autiste ah oui par rapport à comportement naï parce que faut boye ba que autisme ezala bandenge ebele autisme ezala bandenge ebele ngana sala na crèche au troisième année nanga tout travail na bana autiste moi na za na kanaï na Angleterre ba benga ba special des enfants spéciaux et
habité ceux qui plus rire là spéciaux je ne sais pas mais ba benga ba spécial they are special ba benga ba special need baza na besoin parce que baza différent na bana misusu baza na maamuna bango ya bango moko omoni ndeto benga na lingalo mwana mai moso mwana ba caprice belé asa maman boka ya mo to benga ba mingi bana mai waza ndiye mwana mai bo ndenge oyo ba autiste ba mwana siko autisme za ba forme belé autisme za ba facette za ba ndenge belé mususu akoza za ni normal neti yona ngai mais baza na ba maman boka ya bango moko Jean Bosco za autiste. Ah oui, so boyoki par rapport à ba émission à lundi et belé sur comportement naï, c'est un garçon autiste. Jean Bosco Kanko. Le sein na bo mwana na ema mbozara grave. Bazara bana mo bazar capricieux makasi. Jean Bosco Kanko, c'est un garçon capricieux, le fils à maman. Maman na lingage mingi. O nyoso singa maman na pesara ye. Depuis pour moi, certainement, ils avaient toujours bon. Et on m'a dit que na ye. Azana ba caprice toujours. Bazala des fois violent. Jean Bosco est très violent parce que attention to lobina to longola ki bonzambe mutu normal. Mais attendez. Abeta na tembe. Déjà place na mona que c'est vrai Sandra sa parfaitité. Ape na mabenaï. Mais na poto so mobala beta ra moi si mingi. Moi ça tika la robenga mbila te c'est moi si malam c'est quand moi si malam po ako kufa mko mususu c'est quand moi si malam na oki lisolo te Sandra abengela mbila c'est quand moi si malam Jean Bosco est autiste, c'est un garçon autiste très capricieux ya beta kakaka ye abeta kakaka mbano mbasura siliki na nzoto papa va fruit de l'esprit za wapi ce qu'on dit mon bino beauté ya rabato yo donc moi na pas bimotiste déjà outé papa naï parce que son père c'est un autiste ba capricieux ba sa maman ya ba moko le monsieur là c'est un polygame de yé normalement aza mutu bon ni bato yo il faut muto ba la basimi ba le misa to 4 c'est pas un péché ba Jean Bosco c'est quoi tellement peut-être à mascango pour na tam sous et scandaliser tout ça vu que ça babilo déjà batté à bateau que bien que le prophète musuba comme se révolter actuellement il y a des prophètes ba la basimi ba misat na été sur au courant bazali et belé ba bali en cachette basi mi bali basu mama baza apesi pena mon la famille bazali bazali c'est un polygame moi ce mobile ya basi wabakaji maman bango sikolo kola mwana naza autiste yango a accepter bongo nyonso singa rapesa ka donc e fatwa ke na rapeti pa na maman na ba Jean Bosco bandima ye ndeko na ba ya osaba sambla awa ndeko na bango oya bane ko finga santa nana dossier na ye pour votre information nana matière na ye donc bango na bango eza lo lenga comportement ya famille na bango nana matière na ye yeno c'est l'émission spéciale aino bala mwana batu na kisasa akosa ye aibisa ete kazana mwasi na poto Cynthia papa yo yeba tango yo bano ya réseaux sociaux tuna ite oyebi phrase kopota bozoba nde yango nde peut-être okomela bino na yo na famille na omo bimba lokola bino bomona ki biso bato ya osakanela po boya ko zuba Sandra ko rouler ko sakana na ye ko sala nyonso ko finga po bomona ete boko potama buzoba nana dossier no papa comment no soki nani comment no disunani comment no kimingai nana dossier na yo nana matière na yo na yo lambango na mwamba au laptop yozela donc maman na ba Jean Bosco mwana na yera na ndaku na makangu ne fatu et fatu azali mwasi oyo balingana na Jean Bosco avant même Jean Bosco kutana na Sandra mutu nezotuna mabongo abala ete po anini koma yoza na likango omuni mwasi mususu ke bala mwasi wana mais likango na yo ozotike pe karate nde na ko développer mon vidéo ya mibali n'expliquer bino fato agi quel genre mwasi de fait na Sandra bazana ndenge moto to na 3 types basi mibali bazana 3 types basi redia yemba ona nzembo
ils ont basi à parler mère à parler il y a basi à makambu hein moi si y a cop y a shida y a ba matakita y a ba y a na moi si y a bikila pour na bato y a ba moto neti fatu. Et la famille n'a pas goloba na lundi ba live mbote d'abord encore une fois de plus non c'est pas une image mais j'ai pas le choix comme je vous ai dit nature est filtre pour une image à téléphone ça bien été non changer na téléphone bo banga te bien boka ba répéter baninga msuka yoki boy coach na sumbelo iPhone 17 plus topé pro mais bino nga na zo enrichir bino na connaissance ba mambo zora hier bino boyo kamo ailleurs bino boyo ka ba mambo na bimisela bino par révélation ya kafu o benze zo sumo na vie bozo la ngwapi de yo sala coach kadote anepe ya mo esilier bino penda ko pwina pwi bozela 2026 na bise bino na okima bino otala soki na ngoya obetela bino mambo boy ora indie passer wana salini na kalingi mwasi na ye boye ba passer bandoki esuka ka wana mutu mota yo expliquer bino pourquoi kalingi mwasi na fungola bino mambo minene bozo koyeba ozonga na valeur te même la Bible dit que celui qu'on enseigne fasse part de tout ce bien celui qui l'enseigne. Je mérite, j'ai droit ya kolia mbongo na yo mais talayo et dans l'année banalise bandeko c'était hier je crois au fait Sandra balingake bat balingaka vraiment bino ba bina Congo ce mutu ana don ana talent a sa fierté mboka na bandenge mo boye azana ba fan. Déjà pour votre information mutu fuli Jean Bosco na visibilité za Sandra. Et ça on ressemble te boke luka ba image ya Jean Bosco avant mariage na Sandra na ba Instagram wana azai mutu ba divi mais après les bala Sandra foulier et ça ressemble te nde wana na marque tabaro ba bilobela et puis a komisi jour wana zolo ba ke a wuti na ndako jour a sala émission a wuti na ndako Jean Bosco kolia mayebo na mbinzo na fufu tala mwana mobali lu koso na poto siko muto modèle wana ya mami ngeza pasido wana na suka na ngo avakende Jean Bosco non marque tabu tu vois marambo yo za journaliste il faut que nous roloba et attends je vais te tourner na lukelo transport crois que ba PC 500 €. Jean Bosco a côté bona ça 25 € moi quoi abimisi en 25 € on doit rendre 5 € à Salelaki et tikalema bende de 20 € na 2,50 €. Ba pesi marque tabu moi 22,50 €. Ah merci pasteur. Azur côté na poche, y a pas de souci, je vais faire les jobs. Ndé moya ko râler, ko loba n'importe quoi parce qu'il y a qui mbinjo na mayebo, pitié, mobali. Oka pinda ba benga gaillard 0 yewana marque tabu. Soni ba biso za pire petit à pasta. So pas ta sonité non, na mbula na mukolo na ye. Do yo tata mukolo oza mukala ya bana mike. Pourquoi? Parce que ba mona na mo ba 10 mois 20 yo na place au Bukavi et qui a des pertes. Toi tu fais vraiment la honte ya combat tata na yo. Ozo déshonorer mémoire ya papa Tabo. Ya Seigneur Lei. Osa Martha vous fait vraiment azo sa penda sonya combat tata na yo. Mutumo ko melanga na ba commentaire bi mère boka monte marque azarane zoba depuis école Masamba Karaboy zoba. Okamu ici bato okamu ici bato makasi. Bref, un olema yebo kuna. Wana fois fatu mutalamba yango fatu ba soyez na loboko. Sa boya bangenze. Marco ko kufa ni boso ba kansa micho polikolo koso bino. Boya la mo bangenze. Tala va petite chago ya chakufa. Boya la mo bangenze. Ba subeli yango yo junior anta lobara to subeli fumbwa. Ona ba subeli yango oleka mbeka yozela. Na banda woloba na landi ba analyse bandeko belé. Nandi ba analyse bandeko belé. Bazako banga pona Sandra. Balobi to perda mama Blanche Kabo, nous devons protéger Sandra. Bandeko basi basali ba live bazo supplier Sandra. Ya ça. Balobi kozonga na libala wana te. Kozonga na libala wana te.
baobanga koyoka na sango modèle mobala betela Cassandra et bato bazobanga ke mukomsu Sandra la mukate na ekutu muso alobitala muto abongo ataso bolobi bovanda bobosa séparation de corps parce que ndenge mobala lobi ke non jusque ti le loza na ndako nanga donc le fait que bozanda mo ataso bosala yelo côté nde bato balobi na butu muso ko ya kokotela yo a étrange yo na nginde au moins sexinga lobitala Sandra la na mulangi pembe mwendo e bébé ni kata mulangi na mutu mais ba Jean Bosco boza ba chance basi ba question oyo comme ça mona batu bo nini sac ya box bo okuta na moi mususu neti moi si leti na Golbin to dipine ba charge okozoka yo Jean Bosco okozoka mbexi comment l'équipe partout la famille juste dans l'ambiance de l'émission et bato baobanga pona vie ya Sandra balobi tozobanga tolala tolamuka parce que ya Blanche ezalika neti ndoto Blanche al tolala tolamuka bo mama Blanche akufi na ndenge nini do bato bazobanga lelo balala balamuka bayoka Sandra Mbuya akufi sur ce zwa ba garde ana ko profiter dans le banabato oyo ba okoma ba n'importe quoi les chrétiens n'ont pas droit de divorcer sera le bi carrément boya libala zana odoro balate vous racontez n'importe quoi. Il est écrit si on vous persécute dans une ville, fuyez dans une autre pour sauvegarder sa vie, et si vous avez persécuté vous avez droit au kima au sein aussi bien dans le libala les a persécution ya ko sakanate et le so abomi libala ndama obtenir regarder et azana doit ko se remarier parce que ceux qui viennent en danger toi en péril avant dans libala kufela wana et ce qu'il faut à sauver vina et pourquoi balader Bible zoloba aucune prophétie de la Bible et singles à l'interprétation humaine ou charnelle toi moto. Vous voyez les écritures que vous lisez là. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, si tu n'as pas le discernement, et ça va m'amsusu au juger en haut terre à terre. Na sala na école, ma kele bozo organiser bana. Na pause donc na batami quelque part pour enregistrer. Au juger en haut ba ok lo lia. On lia ko ki ba ok lia. Poto lenge. Au juger en terre à terre. Au juger on a ndenge na yo. En cas il y a adultère, nous devons divorcer. Adultère kakate. Au Bible mentionne ils ont adultère. Mais ils ont ma sous nous devons divorcer les Bible mentionne. Ils ont des cigarettes, nulle part recommandé que au ko fumete. Mais par rapport il y a compréhension à ma commis, tu es bien ok. Muto fimaka à mon nzambete. Oui parce que tu détruis les corps. Bible veut muto détruire un auto, il sera détruit. L'invitation à se faire comprendre. Ma commune Nzambe pour l'interpréter, la prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu. Or, aucune prophétie dit la Bible. Il y a Bible et cause à la sujet objet à interprétation, il y a motoye moko. Les amants ont intelligence à bon motote. Il y a mon moni rose à la maîtrise, na ceux qui na droit, na nini, na machine à pakala. Ou interpréter Bible te. Ou interpréter Bible te. Bon, mon abat na bino ya ba mayele bilena ba TikTok awa. Bato ba nature nzamba za la nzamba za nature mais à quelle classe azana la connaissance azana mayele aza suina ma munini kene o résoudre ba tangente na ba cotangente na ba sinus na ba cosinus Bible il faut la remplir du Saint-Esprit il faut pas fungola yo misu il faut pas fungola mayela molimo pour interpréter kana bo moto o beta libanda ou n'importe quoi et c'est vrai Dieu est le divorce OK. Il y a un moniteur qui a Yesu mutuna et que Moïse a payé sa permission tout dans lettre tout ça c'est à cause de la dureté de votre cœur mais au commencement il n'en était pas ainsi au commencement il y a moi si mon mobile le lobat bon mobile au carotte David a joué moi si a balaré les Salomon et son non c'est parce que c'était son cœur mon thème endurcissement mon thème et à la loi et au témoignage. La loi, c'est ce qui est écrit. Le témoignage, c'est du vécu. Marmounion, c'est pas de babi qui est commandé. Ok? Il y a de ces cas-là, on appelle ça que l'autre fois en passant, awa. Mouton a droit de divorcer.
okutana mobali occultiste ok alina lection na kisi au divorcé te pour bible pekisi so divorcé sumo qui non pas du tout tu as droit et ngelo ba pété que aux en droit obalate aux en droit bien sûr parce que aux en moto parce que la Bible déclare mieux faut se marier que de brûler na place au sumoka à suivre. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissent les temples. Des séraphins s'étaient au-dessus de lui et criaient l'un à l'autre, disaient Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Dans les cieux des cieux, là où vivent les rois, il y a des créatures qui l'adorent et les louent. Dans les lieux célestes, là où règne mon roi, il y a des anges qui chantent jour et nuit en sa gloire. Les 24 vieillards et les 4 êtres vivants, ensemble avec les anges, chantent ensemble en air. Ils ont réussi l'homme d'adorer les rois, car il est l'unique, le seul vrai Dieu. Seigneur, reçois favorablement les paroles de ma bouche, car les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison s'était remplie de fumée. Glorifie-toi. Dans les cieux, sur la terre, même sous la terre, toute langue confesse que Jésus est Seigneur, car il est élevé au-dessus de toutes choses, et son nom est au-dessus de tout nom. Jésus, je m'avance devant toi, oh mon Dieu, mon roi, unissant ma voix avec ceux des anges, en jetant nos courants et des coups pleins de parfums odoriférants, nous rendons gloire. Chantons gloire à Jésus. Notre Seigneur, gloire, plus haut des cieux. Il est beau d'annoncer les matins ta bonté. Voici mon sacrifice, la louange de ma bouche, les fruits de mes lèvres qui confessent ton nom en poussant des cris, car tes œuvres sont grandes. Bienvenue jour dans ta face, que 1000 ailleurs, car tu es mon soleil, mon bouclier, ma tour forte. Tu me donnes la force du bif, tu m'arroses d'une huile fraîche. On ne se plaît à contempler mes ennemis grâce à toi. Je prospère dans tes parvis, je porte des fruits, même dans ma vieillesse, plein de sève vers
verdoyant. Comme le palmier, les justes croissent et s'élèvent comme les cèdres du Liban planté dans les jardins de Dieu. Dieu des vengeances s'élève pour venger mes ennemis. Il mettra la fin à la malice de leurs œuvres, car il est le Tout-Puissant, l'Éternel des armées, El Shaddai Adonai, El Elyon Sabaoth.